bato ba critica kyo ba supporter pour vitesse oye nango nazaki oloba vitesse oye nango na bi vitesse oye nango nyonso ya yo ekende anoki sambula pona mutu nyonso butu ekoma pona tout le monde tango etana pona mutu nyonso akabola te ke oza mo santu azwa moi na ye moko oza mutu masumu azwa moi na ye moko ngana salioni yebisanga ngai nana nyongo tu me reproches de quelque chose vas-y chez le nom azui et ça nous a même tapé singa you peux fouka masambela nzamba na pesa ngata na kabola ba bénédiction c'est Dieu qui donne et sika o batu basangana ko basala mutu mabe et ça la kana mutu nzamba likola. Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Bon, votre humble servante maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Balobi, ba nouveau, na ba nouvelle abonné, nyon surtout, il y a B52, la mignonne officielle. En tout cas, te souhaiter bino ba bienvenue, hein. En tout cas, oui, zanda kuna bino. Si vous avez des remarques, des conseils, des suggestions, botike la biso na commentaire, topé ezali na numéro na biso na kati ya chaîne. Vous pouvez toutefois nous contacter pour que tout ça là où ezali bosenga na bino parce que vous servir. En tout cas, c'est notre devoir. La famille, pourquoi na eli biso ba vidéo bozo mona likolo o basi kitoko basi moindo so baza moindo ba moindo so ba pembe c'est-à-dire naturellement belle, hein? Naturellement belle. La grande famille, tout à coup, la film na biso assumé et les kanaki en tout cas la famille les bota mobimba lancé na bino bozo bena ba kiti na première ba hein bo vanda boyo kanga malamu parce que ngamoko pe na za penza komi yoka ngamoko ti na vandi ana loba na za komi yoka pion. La famille totali film na biso assumé to moni nini oyo la poutine de l'écriture ayaki nango pona kopesa biso. Chaque papa oyo azalaki na comportement ya papa na biso Serge ba genre ba papa wana ba se retrouvaki ba genre ya bana o bazaki lokwa bandeko na biso Maria bango pe na kona bango ba se retrouvaki ba genre ya basi oyo bazalaki lokola baza lokola Aziza ndeko na biso Aziza ngana yebisaka basi toujours biso basi hein toza ba être moko en tout cas si je peux le dire toza ba être faible mais plus intelligente là na mona ango parce que même dans la société basi soki ba telemi oh non et qui na elokwana et qui na toujours liboso. Moi s'il faut à la sage même dans une maison dans une entreprise basi so ba telemi ba bi que non on doit faire ceci ba planifier en tout cas oyo ba sala kawana ba planifier kawana izaka toujours na réussite totale. Tout le monde a un papa na kati anda kwa kuuza na 100 francs apesi mama a manage 100 francs wana maman a manage 100 francs non yeba ke no somba litungu la 20 rand ya 20 francs na sombi pipi la 10 francs na sombi moi likaya bwa 10 francs mama a manage mbongo wana mais so pesi papa ke wende na 100 francs papa okende bwa ke somba ka alem so ngolo 80 francs itikali 20 francs moi so mama foute ezati moi so malitungu ezati mais mama a oyeba sa calcul ndenge moko na mama na biso Belinda Kandi moi sa motema malamu moi sa motema boboto. La famille pourquoi na elelo na ekolobela na moni geste moko bela sali papa na biso Kofi. Je me suis dit Seigneur soki ba genre ya batu lokwa ba Belinda Kandi bazaka boy ata 10 na mboka na biso. En tout cas je pense que mboka na biso elinga eko s'améliorer. Franchement mboka na biso elinga kiko s'améliorer. Mais tellement batu ba milingaka bango moko
preuve en eux tout monde même na gouvernement na biso ya mboka mikondi o batie baliza non pour servir le peuple mais pour s'en servir ou pour se servir, voilà. Bazana penda pona ba milier là ba mitonde c'est la ba poche ba mabumu tonda ba famille na bango liambo wa government. Mindugu na biso Bellevue atala raté ke o ya zaboe soki moteme tutie et que likambo ezali en tout cas apportaka en plus la ye ata mingité. Namoni papa Kofi la grande famille na otche la biso dans ma vidéo na botala comment est-ce que papa Kofi il était ému hein, il était vraiment surpris parce que tant ba tourner même question ba bini ah papa okoko iba mtakoko c'est la surprise à boy papa Kofi le bi ça peut être mes enfants ou mes nièces boy mais tant ba bi c'est que non c'est madame Belinda Kandi collègue non ya musala en tout cas na telle expression à papa Kofi na bi Seigneur Jésus. Donc papa ko ekoti et travailler la famille. Tout la non vidéo on peut tout zonga sima. To continue moi ngele luto betaka moi 10 à 15 minutes moko boye pour lober la kabola moi bela. Pour mututo yaka koloba bola mututo so que il n'est plus vivant ou elle n'est plus vivante. Il faut tout lober la bola moi ba tout temps bazana nous vivant na bon moi ba ebike non. En tout cas ndeko na biso oyo asungaka pa salaka. Tout la vidéo ya papa na biso Kofi, on se retrouve juste après. S'il vous plaît, pardon, je peux vous... C'est pas facile, hein, ajouter une année sur une année. S'il vous plaît, je veux dire... Bonjour Papa Gaston, alias Papa Kofi. Non, le nom de Kofi, c'est Mufunda Kofi Kwaya. Heureux anniversaire à vous. Nous sommes Excellencia Event Service, agence de surprise. En cette journée spéciale, une personne a voulu honorer dignement ce baobab que vous êtes aujourd'hui. Et la personne voudrait savoir si vous pouvez deviner qui elle est. Est-ce que vous saurez? C'est soit une de mes nièces, soit une de mes filles. Madame Bellevue vous considère non seulement comme un collègue de travail, mais beaucoup plus aussi comme un père pour les professionnels du milieu artistique. Vous êtes un artiste au grand cœur, toujours présent et dévoué chaque fois que Bellevue TV sollicite votre talent pour un tournage. Donc toi tu étais de connivence avec sûr. Oui. Bon anniversaire. Oh non, bon anniversaire. Voilà ce que tu me disais. Moi après. Je ne tiens pas encore.
Ouais. Donc toi là, en m'amenant ici, tu savais déjà que j'avais pris. Non, moi je ne savais pas que moi on devait te voir à la maison. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc toi tu étais de connivence avec sûr. Oui. Aucun coup. Aucun coup. Bon anniversaire. Oh non. Bon anniversaire. Voilà ce que tu me disais. On dit Moi après. Moi après. Je ne viens pas encore. Je ne viens pas encore. Je ne viens pas encore. Ouais. Donc toi là, en m'amenant ici, tu savais déjà que j'avais pris. Non, moi je ne savais pas que moi on devait te voir à la maison. S'il vous plaît. J'aimerais finir le texte qui a été écrit par votre ami. Oui. Hein? Non, non. Merci maintenant frère Naïe. Eh bien, cette surprise a été faite par votre amie, Madame Belvi, qui dit que vous êtes un artiste au grand cœur, toujours présent et dévoué. Chaque fois que Belvi TV sollicite votre talent pour un tournage, vous avez toujours répondu présent sans hésiter. Votre disponibilité, même pour les projets les plus exigeants, ne passe pas inaperçue. Ce qui nous touche le plus, c'est votre patience, votre gentillesse, votre humilité et surtout votre amour. Nous nous souvenons de ce jour où nous avons voyagé à Kisantu, au village Kingombi. Ce long voyage fut rempli de défis et bien que l'arrivée tardive nous ait contraints à revoir nos plans, vous vous êtes comporté avec gentillesse et la bienveillance d'un véritable père. Votre sérénité et votre soutien ont rendu cette expérience mémorable et apaisante. Papa Kofi, merci pour votre disponibilité infaillible envers la maison de production Belvi TV. Votre présence est précieuse et inspire chacun d'entre nous. Pour vos 70 ans, notre prière est que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde santé, bonheur et longévité, que votre sagesse continue d'éclairer ceux qui vous entourent et que votre amour pour l'art et les autres ne cesse de grandir. Joyeux anniversaire, Papa Kofi, nous vous aimons beaucoup. Merci. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Madame Belvi, c'est le Je ne sais comment remercier Belvi, mais je lui dis tout simplement que Dieu soit avec elle, que tout le travail qu'elle fait, que ce travail puisse aller toujours de l'avant, et que Dieu lui accorde une très très longue vie, qu'elle puisse voir ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et que son nom soit gravé dans le monde de la culture. Merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Là, la famille, j'espère que Touti Bisson surtout Kolanda, Papa Nabiso Kofi, vraiment, il était vraiment heureux. Il y a au moins un acte où yo collègue naie, malgré âge ya bella, comme on a acte où ya salelier. Donc, et c'est ici vraiment Papa Nabiso Kofi Makasi. ACP donc vous avez la même expression ya muto donc ils ont là qui ça que non muto ça n'est sengo tout monde a ngomona boye boza en fait mariage boye au sentir que non couple o penda bazana bango yorete mais Papa Kofi a ça ko reflecter esengo katina na acte oyo la patrona la poutine de l'écriture Belvi Kondi Mama Kioma asali ponaye bato ebele tomonaka misusu pe tomonaka te bela salelaka bango bolamu egangaka so totali même na bible ndeko na biso rude na bible naninga nde okota makambo ya bible ete so namina kota makambo ya bible okaboye kuningaka nga kuna lidia mbosa obenganga besanga nde okomi maa paster oka esta komo otumbola ngai Esther MM
Besangande yo komi prophétesse to komi nani nalinga kakokota makambo ya Bible te. Mais surtout tali na Bible zaka Esther, Naomi na Ruth tellement basale la Nzambe na bosolo ba acte na bango egangaka quand il y a eu un problème. De la même façon que moi si obozo mona o malgré bolamu na ye mais afinga maka tous les jours, malgré nzamba tsakati na ye motema ya kibo maman, mais nzambe wana akutika kama mwasi ote malgré mafinga nyonso ekende zonge matekita, nzambe wana autika belle vie comme dit la patronate. Idéologie zaka moko focus na ba film na biso, hein. Sœur Marie-Hélène eza déjà wana le 3 septembre ezalaki déjà deuxième épisode ya film na biso toya tokobeta lisolo tokopanza nteke mpona film na biso Sœur Marie-Hélène bino mo bomona makambo chubo salad chubo luka to matise miniature po biso tokokaka te na mama na biso Belvi Kondi la patrona. Voilà. Nalinga bino mingi la grande famille. En tout cas, abonnez-vous massivement. La B52 la mignonne officielle. To aimer, to commenter, to partager vidéo et aussi la biso. En tout cas, bien ma kasi. Nzamba pambola biso. Nabaki to ya partager nanu bolamu. Ndeko na biso sala kanenge ndeko mokaemba bolamu efuta kaya mbola mwepola kateo ngaso kopeza Belvi Kondi la patrona conseil no oyebiseka oyo sala ya malamu a continuer ko sala ngo bato na mokili ata tondimi ete nzambe na likolo azomona a récompenser. Donc voilà la grande famille nalinga bino makasi nalinga bino pena na lela bino na nenge ya kolinga bino makasi, c'est-à-dire tous alara toujours wana pona ko support œuvre, hein, ko support œuvre ya ndeko na bino ya mwasi oyo azal lokola na kolo bandeni ndeko na biso ya mwasi bela azal lokola éclaireur balola wana en tout cas na ebité soki koloba nalinga mingi misala na mabondeli to ebiye moko aloba focus travail et puis asenga biso to tika ka ete na mabondeli ba prière na biso de partout où nous sommes, ba prière na biso en tout cas nzamba lola ayoka ka mabondeli ya bana na ye, nzamba ayokaka pe ayanolaka. Du coup nalinga bino mingi to consommer vraiment to consommer la grande famille, consommons Sœur Marie-Hélène to eba ideni ni bela ba yeli biso na kati ya Sœur Marie-Hélène mutu da mutu akozwa part na ye mutu da mutu la bibi osa nini akozwa part na ye. Merci beaucoup la grande famille de B52 la mignonne officielle nalinga bino makasi soki Yesu Kristo azongi te ngana bino tokokutana na mikolo mizali koya na sepelika na bena sa moi collection, hein, moi sélection, tout en jolibilité, puis locale souriante. Elle est toujours souriante, cette dame. Et Nzamba pese ba tout moko. Pardon. Voilà la famille, merci beaucoup. En tout cas, Nzamba pambola biso, tolinga bino mingi badina chou, bapesha lover. En tout cas, abonnez-vous massivement ici chez B52 la mignonne officielle. Ou les chaîne na bino, chaîne ya ba artiste la bino nyoso tout ba artiste nyoso ya mboka. B52 eza pona bino. Voilà. Tout ça na mbalasi masuki yeso azonite. Bisous kuna bye. La famille, je vous salue tous. Vous êtes chez MK Mbelo TV officiel et puis chez B52 la mignonne officielle. Nous vous offrons cette belle opportunité. Donc voilà, si vous avez besoin de nails, massage et tout consort, contactez-nous. Il y a le numéro, regardez, suivant. Voilà, les contacts sont là. Contactez-nous si vous avez besoin. En tout cas, le service se fait directement à la maison, de partout où vous êtes.
Salut la famille, en tout cas, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien de partout où vous êtes. Comme je vous ai dit, regardez l'affiche, regardez mes mains. Oh, comme c'est beau. Regardez mon teint. Contactez-nous pour tous vos services. Je vous ai dit que de Barrios, on est là pour le catering, c'est-à-dire service traiteur. Et puis, massage, et puis le nails, pédicure, manicure, on est là. Regardez. Oh my God. It's very nice. I like it. No, I don't like it. I love it. Really. Gel, acrylic, normal. We are here for you. Just contact us. We will be rushed to you like you can't even believe. Thank you. Oh, la mignonne. Botika la benda sans la mignonne bongoli en 0. Le bezala qui na 10 senando yo bongoli en 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bebe na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.